DM5 sitabana nzambe okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali DM5 ezali évangéliste Daniel ozana eloko tobi soki Satan alinga meka na DM5 arosa nini arosemuka DM5 Yahweh, yonde assurance nanga nakobanga elokote ona nzimeli masia nasimami nalikonsi ya moto nyonso nakoluka partez lentement partez lentement Mambri coco partez lentement Lukulula Mambri coco partez lentement partez lentement Ngana vuanda kipenza na vuandi batu baya kuyibisa ngai koko ndi nzombo tuza kusuete yu me condoléances bandi kutika na yimba Ona salilini papa dikamuni bitawa moyen tie matala nzambi kaka mwana biso yo ebolinga mingi na kata quartier ye motakupi patela nzambi kakoy matala nzambi akupi mama na dina kade sibembe kali wa ebembe sikani yako ya boye patela nzambi mayente ngaye wana ne dinge kuma kaka bu ngaye mpasa wa nakanisa nanga kule pai mama akupa kala nakanta bosima tena nzama kupi nakanta sesika bomosana longwe oh no c'est souffrance ngane lilaka mingi soki bembiza pembeni tukulizani tena lilakala nilakala bon papa nzambi wele lukulezie oyo nzambi yaya bon papa likamwezalawa yo za moninga na ngamo bale mpasi na yo mpasi na ngai legit ya kuba tikarate o tele komi ngamo na bombo tu te hein na zalawa na mbeta wa ezalite pase ko le lawa na kete apamba serite yo to kuna mwana ezalite bona yebi to soki butama mbiko ko mawani osi ko ilaka bisu iko ilaka nzitete muntu kaka ngana butiki nanga biloko nyonso natekesine tikali kaka na babuzi ya pamba buzi wana onainga kama buzi yangu kaka ndazana yangu bon mambo ezalite lukule mwana ojaje isaba merci beaucoup Dieu ne dort pas nebo yawa to teki complet pa na yo non wanda eko bi yela biso nani ba mabaya na yo wana oyo sura musa meligeri comme ça biso moi mbeti moi dardaro wa et puis na terkeye ozo tambo batito kwa mama bonga wa mwenye nga bulwana na tika ngo ya lonta siko yukuma kusana nini Nga kuma na musicien to kuma oyemba na manesi baba na faso manesi baba oye dibumu munene oyo Mambri coco partez lentement partez lentement yango tabana na anglais bayimbaka daddy daddy go slow go slow bakongo bayembi Mambri coco wenda kiambote wenda kiambote
Daddy, ah daddy, go slow slow. Tangu tuzalaki penza, kamaladi nanga penza mambriko. Wana kumakindi kunanga ipai nyosu tuzakutambula na yena njila tuzakukende. Tangu nyosu sokia biengi ngai. Alubiko kudia nzombo kubusa na kangaite. Sukuzana mwelo kutindila ngai. Nakamati muandamu nazana yangu na tindi na paitu tinda kabambongo bino mukulu yibi yangu. Tangu na kubienga yadu bina zui yangu kasi na kena ngambila na sumba mwelo ko yakudia. Tiangu wana tangu tuku yem. Bana betu balongo banzambi. Oh, bana betu balongo. Zulu zeti zakamanga. Lemisanga mina mieno. Bana beto balongo banzambi. Oh, bana beto balongo. Zulu zeti zakamanga. Lemisanga mina mieno. Pape. Wenda kiambote. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir de partout au Bozolanda Bisso, na émission Nabino www.dm5homevideo.com de partout le monde, à Kinshasa déjà, partout. Merci, merci d'être tellement nombreux. Naba demande Nabino, c'est les laki mingi, que en tout cas, évangéliste cette année, DM5, vraiment, moyen égalité, Yakuluke Nabiso, Koko. Papa Nabiso, Yaya Nabiso, Noko ya bakulutu, Noko ya baleki, Papa ya bana ebele, Aloba et Lokomoko, par rapport, ya likama o ekwele libiso le susu. Kala mingi te tolelaki bande kon Nabiso ebele, o batika kibiso, tolobaki ki tokangi ba porte wana, metala lelo, liwa et serpent de biso le susu, eye e beti susu na porte ya mboka Nabiso, Pelelo to bungi susu un grand monument ya mboka na biso Congo. Yango to lobaki to kotika boyete to katisi mai to koti na avion to se déplacer to eti na Irlande précisément na Dublin place Koko Dianzombo avant Dakar place avec Kosala Mosala naï. Bonsoir, bonjour Koko. Bonsoir, bonjour papa. En tout cas, na pasi na motema to kozoyo lelo to vanda ki na kimia to lobaka mingi vomie to zanga na biso ya kolia mais to za na santé malamu ke to kufela pasi na motema vraiment premièrement to mito yebana no Koko ba émotion tango sango oyo ekomela ki biso ekomi ndenge nini pona nini kaka biso susu ba artiste ezoko yela kaka biso pourquoi na caméra ya DM5 bande ko bazolanda en direct ya Kinshasa. Iloko wana isadinga pasi mingi po mikolu leka kitangu sanga fofe po yena na Facebook akumaka kumbu Kevin na Yedif tangu na moni foto wana mambiko kwa sana na lupitali isala kinga mutima pasi nazala kipenda malamu te na bien na kumidi ye ayibisinga ikeno ko kundenge tuzadi awa tuzakukende kuna na njiri pa ya zali hospitalize soki na zungi na kupesa yo rapport wa tangu pe ndikwa zungi akumila kingai alubi tuzala yawa tukendaki na azalaki hospitalize na polyclinique o izana quartier 7 na njiri mais problème izali po baganglio ibimaki ye mingi na kingwawa akukuka kuluba penza mingi te et puis iza kusala ye malamu te bazalaki wana na ndikuna biso ya comédien susu papa Mundweri bazalaki na ye wana sikoyo tangu ikumi mukulu ya misatu no izalaki na kanisi mukulu ya misatu abiengi ngadi susu o ndenge zali boye tumemi ye na kabinda point dépistage o izalaka na kabinda wana po basala radio point na tolo po bandaki kumuna tolo di susu pasi bazalaki na mama bipendu bazalaki na papa tsaka tubandi kusolola na bangu wana ngana lubi famille tutikana na yango yuka mala mutusala kana bulingo biso na biso tusimba nako yango pe mama bipendu yebisaki nga yango yutukutika te biso nyoso tuzali na ye awa mais soko bien gagné na téléphone moi il solo les ali te po azako kuka kusolola te azako kuka kuluba te tango basali ba examen wana nyonso ya radio ya tolo basali makamu nyonso batu sikoyo na hôpital na polyclinique na dépistage na centre wana balubi problème na indegi zali boye akoki kuvanda wa te malamu ba mema yina hôpital ya munene yango wana ba transfert ki yena mama yemo ba kumi na mama yemo ba biendi ba makila basali ba examen nyonso kasi pasi za kusala kaka ndiko pasi za kusala tangu kumaki sikoyo vendredi wana yango ndiko na 15h
ndeko ye kokufa atiki biso. Donc ndeko na biso Mambré kokufi na 15h na hôpital ya Mama Yemo. En tout cas eloko ezui molimo ndeko na biso ezaki pas nini a souffrir vraiment na nini car ba ganglion pas wani ba ganglion wani bimankisima mais eloko penza ibumi ye mingi oyo ponga français na kokaka kuluba yango mingi te diplôme tikala na kisasa oyo babienga soki pelimoni soki pelimoni nini soki diplôme ezalaki awa na ndinga kinatanga ponga français na kokaka yango mingi te pelimoni maladi ya kati ko donc vraiment pelimoni zela nazala soki na kanisi mingi makanisi yaka po diplôme ezalite oyo lo bien ça peut autant akanisa ngo mingi po ezo ya kombo ezo ya nini infection pulmonaire et yango wana infection pulmonaire bandeko bo comprendre koko dia nzombo infection pulmonaire mais pour alobango mon pokoso et yaka moi moke pour diplôme etikala na kini vous sentez vraiment que o bazali ba monument baza bato o fo ba telemisa bango ba monument na rond-point victoire muta leki atali amoni koko dia nzombo leki atali Mambré Koko aleki atali ba mama bipendo baza bandeko oyo biso tanto botami tokuta bango bazo sala mosala oyo pe lelo tokoli to emikili ya poto tozali na bango awa pe bazali toujours mais koko dia nzombo na génération na yo au moins que la génération na yo bokomi kotika la mokie ebele bakendaki moko susu waza pilier na génération na yo mémoire ni ya malam oyo kokoloba pour na vie ya Mambré Koko asala nini iloko nini a marka yo iloko nini soko vandi lelo ekoki kotangisa ma ya miso oko ko partager na bandeko ya DM5 home video te ndiko tusali makambo mwa mengi pour tuzalaki wana biso na biso tulubika ka tuzalaki malamu tango mususu naza kokosa pas union sur ma ndenge balobaka na français les gros les bas izalaka tant mususu pe toswani mais tuzalaki na bodingo pona ina biso point musala wana tudingaki yango tuzalaki na conscience professionnelle oyo bato balobaka pona musala kwa soki udingi loko wana te okusala yango te tuzalaki tango mususu tokukende surtout tango ba presentaka biso tango bakobanda kumbu mutu na mutu akuya surtout na radio ndenge zalaki wana tango bandiku siko yudingi kulanda par exemple groupe Nzoyi idingi kubanda sketch na yango kumbu ibandi na mungongu ya bandiku na bino sengo dia ngenda akake mami ndondo bipendo muteba diboke ibanga kamoto te mavila ndombasi mama boboto pembele tandu idenda sukami kifunga mama suke moninga kimbatseke moto international koko dia nzombo kialunda makoyo kifuidiko ekumunombala ndiete tebe tangu Mambré Koko sikoyo wana ngai tangu Mambré Koko sikwa kuyuka lukulula Mambré Koko bwele liseke ya bokoko kokoso juma ndikusoke na kukanisa boye nécrologie penza na kumi na nécrologie okomi na nécrologie na kumi na nécrologie na kokuka koluba penda te nécrologie kanga bandeko makulu nyonso komi vertige makulu kobaluka vertige misu na komona lukula minu eza kuswana kati ya misu komi minu comprenez l'émotion c'est ça kolela un artiste alelaka na ba talent na ye azolakisa ke artiste akufaka te koko dia nzombo en forme azali en forme talent esilate musala ezoko continuer preuve à la plus bozo ko mona minu ezoko soina misu makolo vertige ngai pe awa moye te na libi ona ko lobate na lobanini bandeko na ngai passe na motema koko papa Mambré Koko atiki biso atiki bana boni qui marié toko ba mo moke en détail oui on biso tango nyonso misusu tudingaka koluba ba vie privée ya biso te poa misusu ndenge tumesana ndikuna biso batu mingi yo baza kolanda po wana na koluba kamalade te famille penza ndikuna ngai moni Mambré Koko abutama le 21 octobre 1959 Mambré Koko wana luza komona compagnon d'élite donc tumesana kipenza mingi azalaki na mwasi aza ndenge azali wana atiki bana mitano ndenge tulubaka 5 2 filles 3 garçons
yango wana ndenge nakoki koyebisa bato oyo bayebi te. Vraiment merci bandeko tozo chite vraiment l'émission na surtout qui spécialement tokutana papa Koko Dianzombo tozo ba information papa ko pesa biso programme matanga eza nini ba ko benga ba numéro nini message nous ko lancer la famille na ye et puis la communauté mobimba ya ba artiste comédien ya DRC Congo. Nadingaki kuluba kaka ndenge zali wana ndiko na biso bandaki kuvanda na commune ya Kisasa liboso na Luapula alongwaki wana akumaki siko yo na njidi na balabala Kanza numéro 4 na commune na quartier 13 na njidi misiko yo pona ndenge zali boye lundi lubi loko lelo toza dimanche lundi lubi bazako kende kusala po basala bambome kori ndiko na biso lelo ibaninga mususu na Kisasa wana ba kusala réunion na famille mubimba po tozwa programme ndenge nini makamno se kuzala pa nini bakudelela ibembe wana nyo se kuyiba na partir ya lubi oyo programme na uti kuzwa lelo na Kisasa yango wana meloko nyo na kusenga kaka na bandiko nyo so badinga kabiso tangu na lubaka bo valoriza kataba artiste na bino ndenge tumona akabaninga mususu ba Nigeria awa tuza kumona ya ba Ivoirien awa tuza kumona tangu kaka nde tukufite tangu lumona ka tukulela ye tusumba ba fleur ndenge tuzana no vivana no boy tangu yango ya ta lusunga kabiso na bato ibaza mitima malamu naza kubenga naza kusenga na bandiko nyonso oyo basute na kabiso luzanga kapete kutia biso na mabonde potala de l'autre komikaka lubi wana kuyuko ya kei lelo yukuyuko lelo ngana za kulubana bino to yibite pato lubaka le lendemain mutayibi yango za kaka nzambe yango wana tutika lusambu te naza kusenga kaka na bande konoso ya mitema malamu oyo badingi kubienga na tiaki pe na Facebook ba numero oyo pe badingi suki numero na dicté nazala ki pe na papier moko na tiaki awa dicté koko bande ko bazolanda yo communauté no so bande ko ba artiste bazolanda to ki ba numero ba contact soki oyo adingi kubienga na Kisasa na zanda numero awa bino mokulu yibi code na biso ndenge zalaka 00243 wana yibani oyo adingi kubienga po sanga fofe lumona ka Kevin na Edif yeyu tangu tukusala na groupe nzoi na radio ba kubienga sanga fofe mingi tu batu mingi ba kubienga ye numero na ye ya telefone zali 99 donc 999 49 40 240 donc tuluba 999 40 240 wana numero na ye oyo mususu suku budingi kubienga kuku kubienga papa tsakala Johnny ye di susu compagnon de l'île luyibi numero ya papa tsakala utie code 00 243 99 83 19 314 oyo nyonso baza na niveau internet bakomona yango ndenge na tiaki yango na Facebook oyo bayibite yango na uti ko rappeler awa ya papa tsakala 00 243 99 83 19 314 oyo badingi kubienga sanga pope 00 243 99 40 240 programme oyo nyonso bakopesa ngai mokolo ya lendi nakanisi na koinforme bato ata na niveau ya internet na kotia yango lokoyeba pai nini matanga ekolelama mokolo nini bakokunda yango. En tout cas, merci bandeko bana nzambe bolandaki biso zaki wabino DM5 home video awa en direct ya Dublin na mboka ya Irlande ensemble avec Koko Dianzombo ndeko na bino bolingaka mingi mes condoléances de la part ya famille mobimba pe ya artiste na famille na biso ya papa Mangri Koko bandeko loko besoin na biso vraiment mes condoléances na ba bazana Paris Belgique Afrique du Sud na mboka Congo partout dans le monde tozana bino de cœur, je crois que tu as une information précise pour le déroulement. Il y a Matanga très bientôt. Soyez connectés sur www.dm5homevideo pour voir la suite. Ce qui panangai bo suite, bokei na page ya Koko Dianzombo na Facebook ou Betty Koko Dianzombo page na ekobima okomona ba détail nyonso oyo esengeli Koko Dianzombo. Merci beaucoup. Tous au pied levé. Pas si na motema mais tokosu qui s'appelle boité artiste adelaka toujours ndekone artiste na batalent na ye quant à moi na tikibino na maboko ya Koko Dianzombo en direct ya Dublin na Irlande à très bientôt yango bandiko na zanda passe ndenge zali boye ndenge tulubaka un artiste akufaka te ndenge tulubaka point pour retrouver à travers ba image na ye izali penda passe ndenge zali boye bandinga biso tumesana ki tangu nyonso tate wenda kiambote tate wenda kiambote pere parte lantema
partelantema bambrikoko wenda kiambote bandiku tata moko ndingi na lubaki wana akupaki na njini siko yupai batiaki ibembe bandiku nzita kokotiza laki wana batu tangu bakuyemba nzembu kwana bilimukulu yibi yango bana beto balongo banzambi oh bana beto balongo zulu zeti zakamanga lembi sanga mindamye tangu bakuyimba bandiku tangu bakuyimba nsoka mupepepe bandiku sala pupupupu kokotimo kuzala kiwani komela ikauka ikwena mutuya mutakufa kie nga bandiku tala batu bapanza ni kwane mutakufi kokoti kweni na mutu tala bibon bake kubianga barulaji baye bandiku sala banketi ndengi nina kisina yangu isalami bakena gosi bazungi na droiti bakena diboso bazungi sikoyo batu nyoso mutu penza kufi kokotini susu yiku kwela ye keli mari siansi ya mabibo yi batu kuyemba ni susu bino mokulu yibina kitsaza ndenge batu balela kali susu na kuyemba nzembo bandi susu bana beto balongo banzambi oh bana beto balongo bamama na tenore zolo zete zakamanga papa na bazi lembi sanga minda mieno sikoyo soki bakumi na place oyo bayembaka lembi sanga minda mieno bana ya tata wana soki batali tata na bango ndenge ya vimbi baba ndikuli tate na biso avimbi tate na biso avimbi tate na biso avimbi tate na biso avimbi Nzambi DM5 sitabana Nzambi okoyoka makambo malamu DM5 sitabana DM5 ezali DM5 ezali évangéliste Daniel ozana eloko tobi soki Satan alinga meka na DM5 arosala nini arosemuka